Connaissant, en même temps, bateau ba eda pe ouera ça la reconnaissant pas bateau anate. Netinan. Kofi Olomide. Oh. Te wala on répond à tes papa. Ngai maman, nga na poto. Ça il y a ouera sont les rois de la forêt, maison mère voilà. Olympie ebeta makala télé en la JE, o hérité Watanabe. On va conseiller ça na poto. Ah oui, a lobi azo beta. Ndenge za wana na ebité avina o eza nini. Pe piano amega pe simbate. Yeta msusu amega ko simba nango totala nanu Zala na poto to binde to lingela ba mama trésor onema. Et du coup to moni trésor tout le monde papi kakol a bête femme naïe, a la femme naïe. Mais tout le monde a quand même une violence pour les femmes quand même. Mais au moins qui non face tengami linda mondele maman la biso kitoko a bête a baby c'est face. Trésor onema na acte bongo elo nyoko ko lo ba para. Na ebité du fno yo na beta moi noté. Congo France. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya Kolo Masolo à danger. Masolo kitoko. Voilà, merci à vous tous. Vous êtes branchés sur www Congo France. Voilà votre humble serviteur afin de Gifino Ande Kanan Sabino qui note ça toujours pour la Moussala Nabiso. Voilà, tout ça, moi était comme au banda pour prendre moi mon tending Zalakaka. Tous profiter de Zalakaka. Merci à Didi Dipumba pour la confiance. Merci à F. Jana Image derrière la caméra. Voilà, tout ça c'est basé le lomi ming dans l'actualité. Na Robenga Trésor Onema Yaka. Si Yaka Trésor Onema. Donc, on est master. Ah, bonne santé. Non, ça va. Ça fait longtemps, hein? Ogenda. Nazali toujours. Si, n'est à la rate. Aujourd'hui, mon soda, les rois de la forêt. N'est au Lobaka. Dans la barre F image na ma caméra. Ma question est la réponse est ça. Ngaïe, au Kaingaït. Non, ça, c'est non, les gars. Dans la salle, je fais répondre à ma question. Si. Merci beaucoup, Trésor Onema. Merci à vous tous. Vous êtes branchés sur www Congo France. Noko, quand on parle de Ligue des Champions, Oya Weranson. Quand on parle de Ligue des Champions, je répète, il faut bien préciser. Oya Weranson, les rois de la forêt. Tout le monde a Trésor Onema, tout le monde a Patou Kapangala, tout le monde a Hugh Clinton, tout le monde a la présidente. Donc, il y a un temps comme Mama Solo. Mais je fais ça tellement actualité sur circuler, il faut là quand Trésor Onema, tu es ma solo. Trésor Onema, bonne santé vraiment, santé à mouvement. Parce qu'il y a des gens à Tony, santé à mouvement et santé à santé mouvement ils ont bien boyebika viwana donc tozo comprendre viwana azosi la raté na ba âge za na azosi la raté nde ba dwalo ba non tozo ka ba petit belé ba masa msusu viwana asila mais tozo comprendre viwana azosi la raté ngaku na kamwe na lamukilo na tongo via bina ngomone misomo te na l'internet ke ba nommer ngai ambassadeur universal ya Croix-Rouge oh via solo ba pesi na trophée pour toi na deux personnes va ba trophée na mboka na biso n'était so ko contredinga à part vient na biso de la forêt mtazo ngo mingi ya ramasse na biso mo na otanga kombote o ibika mamba o yebdo azo ba trophée o comprendre pour bazara de Vincent na mbasana ba ba tikali bazo elo de comprendre so misi ba beta izaka ya nini so disons via sila na ebité Juif noir. Si. Merci beaucoup, Trésor Onema. Qui de moi, photos à la moi rapide quoi. Parce que Talaka na Kanyo, moi je suis Zalaka, toi c'est www Congo France. Yo yebi ma solo. F Jana image derrière la caméra ou solo la ramasse la image. Trésor Onema, batu mingi balingaka ba yeba rôle na yo nanu na kati ya maison mère. Yo zalaka pire petit ya vie. To ozalaka mutu oyo ozwaka rôle kaka na kati ya maison mère. En plus il veut alinga pe ko privilégier trop surtout en Paris ce qui a yo rôle na yo ezalaka vraiment nini entre maison mère et Weranson. Te nga rôle nange c'est l'autre nazana nga fan net mutu nyoso mais makile tout na vie wana tozalaka na bien yango mona nazalaka pire petit na ye na maman belé nga mona ressemblera presque baté belé s'il y a un problème nazwaka mutu entel na taliba tête o ba ko défendre vie vous comprenez ne au mona makambo to esalama to kotanga ba kombo te ba tebele ba profita ba koma osaba makambo susu mais ngam na rassemblera ba dutu o vento na tuna onema ya solo pena makambo ngo pena okokango na CV na kokango yango via na linga nga mingi yo mona beta msone ma juta msu 5 personnes pe via sali ma solo na c'est tout mais na ça na ngelo côté na nga mutu normal c'est ça quoi pire petit avait privé PAV les sous donc c'est ça quoi. Merci beaucoup, Trésor Onema. Qui de moi rapide, merci à vous tous, vous êtes branchés sur www Congo France. Merci à F. Jana Image, merci à Didi Dipuma pour la confiance, merci à Rosette et Miala, merci à tout le monde. Donc voilà quoi. Donc Trésor Onema, Batubaso tout n'anga trop. Franchement, yo zalaka na ve, oye baka moi ba programme.
oyebi masolo penza ya maison mais oyebi masolo 7 jours de la semaine et ça pour quand pour bato bazozela ngo trop est-ce que cause na mois date ko bisa bato ke non ndenge ça bo 7 jours de la semaine obima date tel bozela ngo ezo ya déjà. Merci pena Juif Noir afande ba question pena nga lingaki yango 7 jours de la semaine bozo date te mais za kalaming te c'est sili nango été au kalaming te Juif na yebite bate belé baloba ke oh to kata maboko bakoma luka bana ba chet bakoma sala be mutu so na okata mutu bisolo ba makamande parce que les phénomènes à ça prouver nyon surtout to sabino date parce que bi fait na biso ndenga tambolaka na stratégie to lo bala bino makambute ya sortir disque mais d'ici là calamité boza ya bino servi et il y a des surprises on est à pour de interrogation Juif mambe belé donc 20 son na bino bana poto bana kin bokozala décidé vpna travailler il a vraiment bossé ça n'a rien à voir na baki boussa pi mana makamuto via sala talaka za troisième album na donc c'est ça quoi date pena précise to pesa bino penda te mais ba tout ba mona ba fiche donc il a déjà solo ya disque ils ont nzela mais d'ici été oyo to baka été au bat ba za servi quoi ba obina na bango. Merci beaucoup Trésor Nema, merci à vous tous, vous êtes branchés sur W Congo France Nabo Santé Moïse. Yo yebi quoi, mon pote que j'aime bien, Nabo Sanité Bande Retour, mes amis sur Facebook, je vous salue tout le monde. Voilà quoi, c'est Juif Noir. Trésor Nema, Batebele Bazo comprendre ces derniers temps, Ligue des Champions, Neti. Hein? Vitesse au bino bozele nango. Avant la compte ma mbebeli. Non, c'est basé dans la bino moronan. Pour actualité, Moussou c'est circulé déjà avant la côte tango. Ligue des Champions, vitesse au bozele nango. Et là, je profite, je salue Patou Kapangala, Hugh Clinton, Maclodine Kinoa, je vous salue tout le monde. Donc, vitesse au bino boyaki nango. On dirait net bo diminuer na bino. Patou Kapangala tozaki comme on a yo toujours tanaye. Makambo belete. Non, préciser s'il te plaît. Zela non préciser. Non préciser. Zela non préciser. Na monnaie que non vitesse on a ponga tu na sala sortir l'album sans poteau. Voilà. Bino tu bozala ki wana. Mais vitesse on a na monango bozana bino susu na ngote. On dirait bamsu bakina bandenge na bango yeli ça nous Ligue des Champions. Au juste vitesse nango edimina pourquoi? Juif na salagi to salagi mission mona ba confrère no mususu Moïse Mota to comprendre to salagi mission mona ba ki au moni Ligue des Champions ba yaki on dirait na profit moko boy o comprendre na chose ko vérité o ya contredit nga na lobby ngo nga na Trésor on nema skin na loba na laksa musa o ya contredit nga asa les missions o comprendre asa les missions na répondre mutu mota na so na wera na batu tout mona wana batu so na so na ba drumer batu so na batalaku niti bane ba so na ba drumer na na besoin fula mute batu ba ye mokile bi batu ba no yebsanga na botanga batu ba staff sala me belé ba yebi qui est Trésor on na kati ya masolo o comprendre ngam na magi bana wana tout o comprendre mi bango pas muta no so na wera alaité c'est moi qui parle avec Weranson na dernier est biso batu so na ba drumer batu so na batu so na ba soliste o comprendre mais ko so na wera mutu no so na wera te na zwa bana wana comprendre que non tout ça est loro mobo to défendre vie mais na ko comprendre sikoyo Moïse Motato a obetelo li solo ba de musu ba ba fulama tout ça les loro ba fulama o comprendre ba fulama ba koma lelo ba koma mutu muso mona koma na soki nani azali ne bongo te akoma soki mutu moko boye akoma soki na ko tanga ba kombo te comprendre yo yebi makama onde zo kende mais Ligue des Champions na ngo bon état ce que c'est de défendre wera o a monika ko défendre wera ndo ba en vrai et réel o comprendre na otanga bakomote o abengami kazala na Ligue des Champions so benga tozala lokola neti ba to benga ba nani baba muchaidi na fait to bima pa pambate to sala eloko na pona na ba staff ba monique bazo manquer wera ba sala biso yaka mena sikoyo to ye ko loba to tima boko na poste to lakisi o photo lakisa po ba na ba groupe wana tu ezala na poto mutalegi mutu ne loka za na ete on comprend biso ka pono défendre ka avec na biso soki bo lobby bo cheto bo lobby bo to lobby on comprend c'est ça Ligue des Champions dans ningwana mais batebe ba pour na profit mais to na biso un bon complet c'est ça siko Ligue des Champions et ça ba tusu dia ba longwa na bango peut-être parce que na comme on connaît ba tusu pe bazana bango le soutien quoi ça dit que non Ligue des Champions na minute oyo eza basé nani président nani bazali nani bozo kumbela c'est au moment de demander Ligue des Champions président a l'agité de comprendre président a été nga zaki les seuls on a oyo na zaki neti porte-parole à groupe quoi ngai mna no transfert makam tu es pas Vincent pour na ma bête ezate nazo se vanter ngai kaka non mais c'est lui qui parlait plus avec les vieux témoins on comprend
ngai na déplacer vie première biso to sala na été na tala on a site na éviter on a déplacer vie so na bando ko libumu passe abi onema na ko kate men so na osala ngo pona yo vie libumu ando sala passe amati pena na chambre na benga fende ni umeli batu pa panza na bi onema libumu sala nga passe maintenant ça les fort to sala ga logo plan ebima on comprend maintenant on comprend que na ba profiter ba la ki na bango on comprend mais ça na on gravité mais ba sambela lelo ba comment ko solo na wera. On comprend? Parce qu'à l'époque, au prochain coin, c'est moi qui parle avec les vieux. Oh, son neni. Il faut en trouver, il faut en soliste, pour faire un coin à bino. Ngai na sola nanson. Et ça, c'est se vanté. Et puis, na so bande là, oh, il y a contredit ngai. À ça, l'émission, na expliqué si quoi, na muto banda ko traîner, na li banga li bosazwa, na boirae. Et ça là, ba mi benga ma ba président ya wenge. À part na biso ba fait na biso ba Fredi Ngoma ba Bertin Monsolo ba ya Jean Matundu ba Olivier Mukulu ba Raja Muyanzi ba fait na biso nani ba fait ba kombe roya o compassion na longoli bango ba oyo tout batikali na ko expliquer bango yona na va wera tanga kombo na yo bana ko traîner na nani bana ko fréquenter na n'est-ce bana so la mama na wera. Donc voilà quoi. Merci beaucoup F Jana derrière la caméra. Merci à mon petit Giscard Kadima les triple. Voilà quoi. Na bosanité trésor mukanya na Angola. Muto azala na mo loko. Patrick de Panama massa na ngayo yebi masolo. Ndenge zalaka na bosanité caps kabasele. Tout ça toujours ensemble le président Mokonza Baero. Trésor onema to soli moi masolo ya maison mais ya ve ndenge zalaka kaka. Sikoto ko taka moi vitesse pour ba tebele bazo zelango. Boni basango oyo ozomona mwana na bino leki na bino oya yo o bino bokolisa o bobimisa bozomona yo moko ba impact azo sala na Angola ouais et ça yo ndeni ni komona ba plein wana na Angola. Non mais ça va, ils ont la formation, ils ont équipe, vous comprenez? Ils ont la formation, ça pas il y a un phénomène, vous comprenez? Au moins ben temps ouvert à l'obaraza, à les grands formateurs. Formateurs ça a été mutamta uta na voix na pas na bango. Mais voilà que ça comment il faut tracer ta voix. Vous comprenez? Au garder boyer, aux ala boyer, on te bien les grands formateurs. Pour te dire que ouais la sabatroyer mais ça faux. Mutna mutuya na mongongo na ye. Mais on va apprendre yo tingama ne loko boyer. Aux ala bien, il y a bien les camps formatés. Ce qui moi na wana a au sala ba plein. Et ça ka formation zo qui alors ça me sala tata na vous comprenez? Net nga père na sa boxeur un bon lutteur, boxeur lutteur. Vous comprenez? Nga pe fona za bon boxeur na boxeur pe. Et ça ka formation auto kuti na ndako c'est ça. Ah oui, c'est ça yango. Merci beaucoup c'est trésor on ma trésor on ma ba ici biso bino bato maison mère jalousie de l'équilibre trop. Moi na ndongo solo ba ke no obino bo bimisi o lelo esala bino fierté mais ka bino mo lisusu bo mo tile lisusu bakal kuna na Angola kuna bozo tinda bato bachela ke bakal bazo solo la na be mabe en même temps zeno na sisi note s'il te plaît zeno na sisi s'il te plaît en même temps bozo luka à reconnaître de la forêt na ndenge moko boye en même temps mo so expliquer pe que non de la forêt pe ba ida pa ba Koffi Olomide mais Koffi Olomide er mo bo ba solo la ka pe susu tina na de la forêt bino bokomi ko tile bakal bozo sepela te na ndenga sa ko évoluer kaka bino moko ndeko solo baki mwana bino mais ka bino moko tile so bakal pourquoi déjà mutu wana na otangi ko to tanga komwana déjà ye aidaka bato soka yebi koza na problème na mutu moko kingani yango fo aider yo eza nango teke eza asalaki yango par sentiment kalingi mutu non ya aidaka mutu otangi komona otanga komona ete mpona ofula bato comprendre mutu otangi komona ya aidaka bato soki ayebi koza na problème na mutu moko boye ye na ye baza bien te yango akoyede yo mais mpona héritier na ete question ezalaki su nini na bosani pourquoi bakal bozolinga kaka onire neti ase limité aloba te bino momonaki déjà bolukai na machette sankara de kuta luka na machette au point nini akata loboko mais muninga zo sa musa na ye bino bata maison mais balobi boza jaloux na ye pourquoi wala nga na ye bien te papa wala mambagi sa sanga na poto nga na simple fan ya Vincent européen na loba na ba émission trop biso ba sera ko makaka soki mutu moko lingaka musicien quelconque sur le besoin fan na comme le rane tozo adorer non on adore que Dieu comprendre biso odora wera te na za fan na ye. Vous comprenez? Parce que na batimi satu vie beaucoup on na yoka na ndako na vie beaucoup 20 ans na massa na biso mususu sa musique na bien leader na bango tout na tanga kombo na été o yaka na ba trophée na mboka sa la fierté ya Congo. Vous comprenez? Yango na za fan na bango.
mais biso comme ça no fan na mutentel intel eza le roi net premier mot non tout le monde on peut battre belé yo rosa tam susu aux autres supporter à Paris Saint-Germain nga za nga ya Marseille on comprend et ça normal yo comme ça no tam su Jesse nga Michael tout le monde nga Michael akufaki awa battre belé bakanga bana bandako mutu musali nga sauter na 5e étage akufa on comprend pona mwana wana na ibsaka batu azana na fufa wera na libumu. Vous comprenez? Azana na fufu ya wera na libumu. Ya le bazo comme déjà livre na ya bossa na mamba maison mère bossa na wera son. So bossa ni makambo, so bossa ni histoire, c'est oza fupa na etene na ilo. Comment bino ya lobi comment bino bozo linga azala reconnaissant en même temps bato ba eda pe wera azala reconnaissant pas bato wana te. Neti nani? Kofi Olomide. Oh. Te wana na répondre na te papa. Nga e maman nga na poto. Isa ba nek sasa nga na poto na maman na te. Nga episode na souligner na simple fan ya Nton na privé ya vie na nga Nton to zala na ba 4. Oza simple fan mais bozala na ve de temps en temps oza Ligue des Champions oh wera son ayebi keza oh ye moko pa créa. Voilà quoi. Mais le rôle lobi oza simple fan problème est ça na cadre ya moi na poto na cadre simple fan ya wera son les rois de la forêt. Maison mère, voilà. Olympia Beta Makala en a juillet. Hérité Watanabe. Ah oui, à l'objet Beta. Nengezawana n'habité à Vina et Zanini. Aux assire qu'à conseil on est au Beta. Ou bien au sopé la fleur. Et Beta, ou bien Beta. N'est-moi le bara. Il met sa main à couper. Ah Beta n'a pas mes atteints. Pour mes atteints. Ah Beta n'a pas mes atteints. Sans pas bêter, ça va bien. Et on valide ouais abeta na et on aura bien ficha na beta na et fongola banzela soka beta sala bien pour biso to meka to betate masala nga mususu leader na bango tu ya génération na bango meka ici fallait pour papa bientôt Zénith les ka wera pe piano ameka pe simbate yeta mususu ameka ko simba nango totala nanu totala non ezaka pe si chance alors ouais mamba chance wana nga na poème na te to pe c'est chance pour ça les abasoda na biso ata boyango timo kileko kufa moni bana na tu na otanga bakomona bango te bango tu bana misana vana na Brican Robert wa mukuse wana bango tu kolongola muté otikala omona wera jamais na ba clip na bango on exemple na micro omona wera na ba clip na bango te na bandula mais so otali na ba clip na biso omona bilonga bana na tout ezali vous comprenez c'est ça la différence histoire robot ça na ngote ba changer histoire te. Vous comprenez? De to ba na poto mutu to na histoire na ye. Nenga zola mukanda, nenga sala boye, nenga yela poto. O chanza on neni. C'est ça. Ata boyi ayeba ke. C'est ça. Merci à vous tous, vous êtes branchés sur 3W Congo France. C'était Trésor Onema, Basoda, Obabundela, Ranson, à Paris. Voilà votre humble serviteur afin des Juifs noirs. Merci à F. Djana Image, merci à Didi Pumba pour la confiance. Merci à tout le monde, vous êtes toujours fidèles sur 3W Congo France. Merci pour votre fidélité et surtout la confiance. Donc voilà quoi, tous toujours ensemble. Tous comme on est moi là-bas, Trésor Onema, Balobi, V. à Solo Limabena Primis. Ou na habité c'est loin ba rimara vers solo mabena na primis veneng ezala primis et libanda na miso ba zo la bango héritier ba remplacer na place à primis voilà ba faux débat comme comment on précision quand même c'est ba faux débat au moins maramba primis ça la maramba générique on reprend na beto sur le solo ba ba raté en fait au moins il fait na zaina pour tout ba comme ba masangango FJ to ba comme masangango wera salaki na skol abeta tindika lokito ba tout ba nomela ba skol vous comprenez primis landa wera ko landa na poto wera osala témoignage ba mona tellement skol niveau landa oteka ma ba landa wera na poto première générique wera beta ya primis na poto changement de fréquence abeta na poto primis ba otaki sasa ba landa wera na poto tala différence. Vous comprenez? Bango ba ya koluka wera temta na koluka bango mais bato wana tout mona bango bagenda koluka primis mais on va le premier c'est moi différence en wana ce qui moi na alinga comme kuna ça poème ah bon ça fait ba générique n'est pas na mona ba générique na net ka net pour qu'on ait faux générique ka fuka fois juste un conseil pour na moi na bino quand même azoko évoluer bien en Angola bientôt tes conseils que juste un conseil yo siko PC ka conseil par rapport à la vitesse n'engé na mambo n'engé qui ne PC ka ça on est massé quand garçon na mona poto ba te bele ba otala image oh moni ba mona ndena c'est pas bien vous comprenez na age nga na vous comprenez makamba bana na ko tuna nga ngote vous comprenez ah tu es na biso ko sepela na terrain papa
mutabeti bena ba Marc Jacob Boatelemi boso mamba na ebite papa makambo wana te osoma mama te wana ba mike wana foto na ba leg na ba priso nema ba nini wana ba masa na bango comprendre nga makambo mwana otuna ngoti nga foto na plus ma actualité ya 7 jours de la semaine neve na nga bosser ba featuring na kati wana eza ba futilité papa. Merci beaucoup Trésor Nema. J'espère que tout va la 7 jours de la semaine. Batube ba benga inga ba singande ni ba ba t-shirt il y a 7 jours de la semaine. Na ba chapeau nango tout ça et puis donc ndeni okoko batu ba ko zo yango quoi. Soki mo ezali pesa biso moi précision eza wapi batu ba ko zo yango wapi. Non, eza nango partout eza nango partout ba ko zo yango pa ya eza na place mbateka ba CD na Château Rouge na kotanga komona na te poto liso fula batuti. So ba ke wana ba kokuta ngo so ba ke na restaurant na biso ACK et pas présent fan club ba tout ba yebi ba kokuta ngo eza nango partout ba contacter ADT Yakim Pouyi par Facebook ba so ba casquette makamu tout donc eza nango wana quoi. Merci beaucoup Trésor Nema tika to chité ka toujours na ma maison mère. J'espère que papi kakola zalaki mutu na yo bozaki ko solani les temps en temps. Bozaki mingi ngana histoire wenge na yebi yo bien masa na yo aussi bena information oui papi kakola mutu na yo yo zalaka na poto to binde to lengela ba mama Trésor Nema et du coup to moni Trésor to moni papi kakola a beti femme na ye ada femme na ye mais to boya quand même violence pour les femmes quand même mais au moins que no face tengami Linda Mondele mama la biso kitoko a beti a baby face Trésor Nema na acte bongo elo nyoko koloba par rapport à ça papi kakol te bika ndika na maso wana beti Linda Mondele est-ce que vous trouvez normal elo nyoko koloba par rapport à ça père eza ya mamba couple ata na ebite du fino yo na beta moi note yebsanga depuis ba moi niveau wana te na baby face papa moni eza batu misusu ebite mutu eza ndeni moi sa bimaki soki bon nga selon des master spika ngai abenga ponga pena mona ba photo ngo circuler na réseaux sociaux ba benga one mama sano koma ko beta moi c'était na niveau wana nga bina yebite makamni elekaki jusqu'à la pema master spika ngelo mota ebisanga moi sa bimaki asonga ba R moko boye ba XR moko boye tardif yango salaki ke ba komati na niveau wana na ba réponse moi ça banda ko pesa yango pour ça que mobali azaki na moral ya bien te yango comme ndenge wana et ça na makamba couple ya ça arrive même nga pe na beta moi c'était mais ça m'a déjà arrivé na beta pe moi sinanga et ça na ndenge wana conseil na pesa masa na nga papi kakol moto tina niveau wana te pour ata mark te ça na boxa ba tu mais masa pardon mais na sepeli ndenge chez songi na ndako na mona bobeti bal ensemble na bana na lupangu bongo nde zalaka papa bongo nde alaka et puis sombele sous voiture mususu c'est bien la sepeli moto c'est bien pour na cadeau donc voilà quoi. Merci beaucoup à Fujana image to comme na basuka juste et moi j'espère que vient biso le roi de la forêt a ota l'image je crois et lo nyoko lo bana pona ambassadeur universel ya Croix Rouge to monife dans salara pour na Congo pour na fondation na yo nazo ko patende ozo silara ate. Donc tokolo basuni ve ba courage à trop na musique na o ndenge bana oyo moko bimisa bakansa ozo sila bango ndemba ozo sila balobe bele ko sila mais to mona na biso bango te ozo sila ka TV zalaka ndenge wana courage na musala na o et puis nga ko na ko commenter sur te pour na 7 jours de la semaine parce na yo kango déjà donc nga moko déjà na ebité comment zalaka sortie officielle pour nangamo niveau naza ko sepela na kati wana do na ebité ba kota héritier ba bifa sili ye sauté te papa ngaza mkolo tala ba émission quand même to sola c'est l'actualité c'est là honnêtement c'est non yoka ngai ngaza journaliste na solo c'est l'actualité na ebiki non côté wana babi ki non mais ba wenge déjà te le belango sauté wera ça sili et comme makambo mais oui nga mona confirmé parce que naza journaliste na joie qui ba information ana de wera c'est là yes comme dans succès mais oui yem dans succès moni te na Angola mambo stade ni sabita nga na mboko depuis 95 na mboko et makambo wera sala na mboka oyo moi na ti bon je sais pas to souhaitant ngote 6 mois na wana na ipite so ba séance la ngwa ponga na poto na place mama ibeta te nga makamwa na mona na ba internet bani na mona na ngote et puis conseil mona opesa petit frère na ngwana petit frère oyebi formation ozo pas venir na tika makamwa internet ça sert à rien ozolo ba trop na ba internet ça sert à rien olingo prouver batu nini musala no muté ko prouver batu arrête de parler tout le temps na internet ça sert à rien na ebité na ndé ma besoin ya conseil na opesa c'est tout. Mais
oyebi fe na yo eloko na ko bana yango wana Trésor de Matokomi na basuka moi quelques dédicaces na bato yo lingaka. J'espère que non. Moi ba petit ndenge zala kaka, moi madame, moi ba master, ba staff ndenge zala kaka, moi ba dédicace ça la bien. F Jana. Bon on appelle Simbote na ngai na Ale Muchachi Junior Bush de tous les temps. Aye petit tanga pena akati ya masolo. Donc tozaki pa ya petite sœur na biso Natasha Lotanga. Ye pe na Savinia Kanga bengsaki ngai na beti moi tourner za kaka sans oublier pe sans oublier pe molongani na ye Dodi Mukamba en direct de Bruxelles na bosanité masananga pe Argo Makaya. Donc voilà bana tu ya Ligue des Champions na bosani bino Yuyu Clinton maman présidente ozo sala ke masolo tu es à la danser Yuyu Clinton na bosanité golf kizola dégâts matériels rendez-vous na CK na restaurant na biso maison mère Freddy Matete azo diriger azo contrôler. Donc c'est ça quoi. Qu'est-ce que je peux dire ba na ngai Tracy Caps Kapangala bossa Tracy Shana vient na Caps Kapangala na PC mbote pas tout Kapangala s'il te plaît. Merci à vous tous, vous êtes branchés sur W Congo France, c'était Trésor Onema. Merci à vous tous, merci à F Jana Image derrière la caméra, merci à Ya Willy Siongaya Baleke Belé na Bosanité, Thierry Lobe, pourquoi pas à Didi Mouenga, DK Tour Eiffel. Donc voilà quoi, on est tous ensemble, on est tous ensemble, voilà. Donc tous dans le terrain, tous ça la ndenge zala kaka. Binomo Bobika Image F Jana. Merci à vous tous. Tokutani Mbalasima. Merci. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango ekara molai. France.com, site ya Tolo Masolo danger, Masolo kitoko. Congo France.com.